Biloko misato esengeli oyo banako boya na vie soko lingi ko pesa nzela te na ba oyo baza ko planifier ko détruire destinée na yo. Zai biloko misato oyo. Eloko liboso boya attitude ya kanda pe ya frustration oyo bangunya na yo balinga ba imposer yo. Bato nko bebisa vie na yo ba osala l'effort de soto za la na sena kanda pe za na sena frustration oza na kati na ko banga oza na kati na nervosité wana ko perdre contrôle pe ko perdre ba pédale ya marche na yo pe ko kota na monde ba erreur moko grave au ko été au sala autant ozaki à l'état normal. Développer attitude ya maîtrise de soi na ko boyaka kanda na ba foi pe na ba forme na ngo nyonso parce que sous l'effet de la colère et belé ba sala ba erreur moko irréparable. Tout le monde a basi ba bomba bala na bango na temps où il fallait pas bomba yango. Tout le monde à cause de kanda mobile a bomi moi sné atelier poison. Alors il faut regretter plus tard tout ça. Pourquoi? Parce que a eu des sujets assez à colère. Na se akanda tout le monde a ban ba beta mana ba parents na bango fois en ban na ba sali erreur moko ndonanga ikoza la réparable bien que ça difficile à gérer. Au moins na moko boye ya moi si ba tchedemi parents na se à colère à maltraiter pas à rejeter moi na libela moi na ko souffrir alors que c'était une fille qui pouvait avoir une bonne destinée. Mais tout ça pourquoi? Parce que parents na se à colère a eu des sujets moi na mbangu pe a gâcher destinée à moi na pour toujours pe moi na vie et baby. Donc, la première des choses, quand tu te sens oppressé par tes ennemis, refuse et rejette toute forme de colère ainsi que toutes sortes de frustration. Pour développer un côté pendant temps moulaï, parce que risquer pour ça, des décisions néfastes, eux, elle est difficilement réparable. Deuxième élément, Tolanda. Et le ami balé, banda ko s'éloigner to ko kabwana na bato nyon surtout oyo constater na kat na vie na yo ki baza ba ennemi na yo ba lingaka yo te pe ba bundisaka vie na yo za na bango musika ndeko na bitumba ya musika na bitumba pembeni za deux sortes bitumba mais les plus difficiles à remporter za bitumba mutoza ne pembeni o s'éloigner na masolo na yo tchara musika place sur robeta ba projet ya ba activité na yo to na ba ya ba grand plan na yo to ba grandes actions na yo bango bazala musika place aux akolia bazala musika na yo parce que ba lia kana ennemi na mesa moroté ennemi ezala ya famille ezala ya ba quartier ezala ya ba compagnie ezala ba ninga ba lia kana toujours à distance si vous aurez na mesa moko faut toujours na fourchette à molai. Quand il sous Joseph, aliar na bandeko na ye bazaki ba ennemi na ye mbala moko na mesa pe na sima na yango atindika ba na gozen yatika na kaskat na capitale pendant ça la carrière politique na ye. Aliar na ennemi na mesa moko te pe ndeko na ngai ennemi sengela za toujours mosika. Mais na kat na etumba na sena moyi awa yeba que l'union fait la force le bana bandeko na biso ya pays à oncle Sam, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, l'union fait la force. Mosapi moko et sokolaka elongi malamu te pe na mosapi moko olongola sili na mutu te loa koko na biso ya mboka en Afrique nazo senga na ndeko na nga luka pe ko sélectionner batu oza mona baza motema malamu batu bazali disponible ko accompagner na 4x4 na carrière na yo pe na 4x4 na ba projet to na vision za na yango na sena moyi awa nzamba tinda toujours mutu azala carrefour ya moninga le bato lopoto chacun de nous est le carrefour de l'autre tika nzamba kutensiona na batu malamu bato motema boto pe bato bazana capable ko mela vision na yo pe ko accompagner yo pour que o réaliser ba rêve na yo. Oui, bana ko fouiller bango na ba prière qui cherche trouve, même Bill Lobby cherchez et vous trouverez. Na sena moyi awa, il y a toujours des personnes ou ba bienfaiteurs divins on nzamba prédestiné depuis l'éternité pour na base à la accompagnateur ba vision ba ninga to ba metteur en scène. Bato na nzela na bango nzamba ko lekana pona ba ndima yo ba sepela na yo mwa muta sepeli on kaka pambo futa mbongo te olinga epete lo moko te makila na bino tutani pe andima accompagner yo na réalisation ba rêve na yo ndero na ngai tika nzamba peso bango to mona Jésus Christ aya na sala moi à travers ye moko te ye mutazaki mwana nzambe pe nzambe mais à travers na ba disciples akutana na Luc akutana na Matthieu akutana na Jean akutana ba bantoma ebele pa former équipe de 12. Ils étaient plus forts. Na moko rolong etumana pasi kasi mibale to elongo to rolonga na pete nyonso. Tika malele oyo eza la partage na yo penzamba longisa yo liboso benemi na yo. En formant une équipe de bons collaborateurs, des amis qui se comprennent, qui échangent des idées, qui se portent dans leur cœur, vous formerez une équipe forte face à vos adversaires et vous serez toujours vainqueurs.
ndeko na ngai ezaki moi maloba moke ya bwanya on nzamba permettre to partager nous lelo na temps de réflexion avec l'homme de la continuité Patrick Alala pe to kute na mbala sima. Mais avant cela ko bosante ko aimer vidéo oyo ko partager yango na différents groupes WhatsApp pe na différents réseaux sociaux pe ko s'abonner na chaîne YouTube Patrick Alala sona no s'abonner te pour na Olanda biso na mbala sima. Tikanzamba lola apambola bino yaya.